Merci mingi Papa Roger pour na kopesa ngai maloba. Eloko na koyebisa kaka Papa Roger bato oyo bazali na bango bato ya kolanda te. Bazali bato ya kolanda te, bazali bato moko oyo kaka baye ko créer kaka mwa histoire moko boye balingaki nde ba créer kaka mwa eloko moko po mokili ya ba diaspora congolaise esia bango ka mais bazali na bango kaka bato oyo ndenge balobaka ete kufu atina eloko eza te. Eloko eza te bandeko ba bolingo mawa. Eloko eza te. Bazali koyela bato kaka na makambo ezanga tina koloba n'importe quoi. Alors que ceux qui sont tali malamu bandeko ba bolingo. Bato oyo bazali bato moko tango bango bazali koloba o mindele boyo, o mindele boyo. Mais boza ko finga ba mindele bo vandi na mboka na ba mindele pona nini? Moto oyo afinga ka moto alingi te jamais azalaka pembeni ya moto wana. Mais bino bo vandi na mboka ya ba mindele ba nini soki momoni ete ba mindele bazali bato bino bolingaki te tango mosusu bokoloba to kimi kabila mais soki bokimi ba kabila il fallait bokende kovanda na Angola, il fallait bokende kovanda na Zambie, il fallait bokende kovanda na Gabon. Mais boye baba mindele après bino batali boso boza kofungola mindoko mindele oh boye boye tala ba biloko mosusu bozali kosala boye baka ete ezali pasi pe mawa yango ete tolobi ete ndenge moto oyo na kombo ya mayenge apasoli bible akomi na ye moto ya libabe tala bokoyoka un jour boyoki ntango mosusu nzambe a frappé na likambo moko boye wana kudu bokamwa na bino te bokamwa na bino te po ete soki babandi kotanga na tala soki bozwi bibilia ata na mikanda nyonso tu oyo ya banzambe bato bakoma bobanda na ebandeli ti na suka bokomona na bino kombo ya mama kimfuamfita wana te soki mama kimfuamfita oyo bango balobaka bazwi elongi ya mwasi moko balatisi ye chapeau lokola chapeau ya bayuda oyo bayuda oyo babandaka koboma bato kala nde balobi ete mama kimfuamfita yeyo bino bolingi kozwa bato neti bazoba ubie banini bozwi bolatisi moto chapeau mpe bozali koloba ete mama kimfuamfita yeyo wana elingi koloba nini wana ezali mpo bosakana na bakongolais ubie koma ezali mpasi mpe mawa mpona nini bino bokoki kosakana na bato boye yango wana tolobi ete bandeko ba bolingo boyebaka yango ete ndenge ezali wana na bino mpe baopposant congolais oyo bozali kopesaka kaka confiance na bakombatant oyo toyebisaka bino ete bakombatant wana bazali bato moko barezonaka te epuis batangi te bazali bato moko kaka bazali kosala makambo tina te yango tozali koyebisa bino ebandeko po osala candidature na yo osala ubie propagande na yo il faut yakaka epa bakombatant mais botika bango balingi koyoka eloko moko te balingi koyoka oyo bato bazali ya mayele bazali koloba te bango bazali komona kaka oyo bango bazali koloba nde yango alors botika bango babisika ezali ebele papa monka akokaki mpe kokende na ye ata na bamboka mosusu bafrance babelgique aye ata na allemagne tolingaki toyamba ye ke akendeke na bamboka lokola baangleterre esika bato mitu esi ebeba mawa mingi ezali mpasi mpe mawa wana nyonso tu soki olandeli bato wana eloko esalaka bango boyebi bafacture ya bacoureur bafacture ya bamaye mingi bakombata wana baza na banyongo ya kosakana te yango wana esi ebetisa bango motu bakoma sikoyo kosilisala ya bakanda wana na makambo ya Congo ezali na yango kaka bakredi ya poto banyongo bamayi bafutaka te bamisusu kutu bakatela bango bacoureur yango wana omoni bakombata wana ekoma neti mwa kandako ekoma neti revanche bamoni ete basilisa kaka kanda na bango na makambo ya kabila kuna na Congo yango ete bandeko ba bolingo toyebisi bino ete ezali pasi mpe mpe tosengi na bapaster nyonso tu oyo mpenza bazali bavrai paster oyo ete balobi ete bango nde bazali kodefendre liloba ya nzambe oyo bazali kodefendre kombo ya nzambe bameka kosala bareunion mpe balobela likambo oyo mpo ete ndeko oyo asili kopasola bible ezali malamu te ata kutu bamisilma tomonaka ete bazalaka baproblème na bachrétien mais totikeli komona teke bamisilma bazwi bible bapasoli yango wana ekomi eloko moko bakomi kodepase il faut bapaster batelemela likambo mpe balobela yango mpe tosengi na paster eme kuna na États-Unis bomeka kosensibilize bato ebele bapaster ebele mpe na bandimi bolobela likambo oyo mpo ete baopposant congolais oyo bazali na Londres bakomi kotouche babiloko mosusu oyo bakoki kotouche te ebongo bino bato bozali koloba ete bakombata bazali koloba makambo ya solo bakombata bazali koloba makambo ya solo oui bazali koloba makambo ya solo toloba sikoyo
rapport nini ezali makambo ya Kabila na Biblia o Nzambe ya komi rapport ezali wapi po ete azwa Biblia apasola yango baza koloba nini ete na kati ya Biblia na ba makambo ya kindoki soki ya kifetishe ezalaki na kati bandeko balobi ete liloba ya Nzambe ezali likolo ya nyonso toloba siko Nzambe nde mutu apesaki autorisation apasola Biblia wana makambo nyonso bazali koloba ezali ya lokuta bazali koluka po base justifier mais bokomona siko Nzambe ndeka okobanda kofrape bango na ndenge moko po ete Biblia wana boyebi bato oyo balingaki babongola motema balingaki bazala combien oyo balingaki babongola motema ezali pasi pe mawa yango vraiment nayebi te bakongolais bakomi kosala bamakambo oyo ya ntina te soki bango bazali kodefendre banzambe ya bato moyindo alors balongwa na poto bakende na mboka moko ya bato moyindo bakende kovanda kuna po ete nzambe na bango ya bato moyindo alobi ete biso bato moyindo tokoki kosangana na bamindele te mpe tokoki kotosa te bamakambo mindele bazali koloba na biso alors bango bazonga bakende na pays moko ya Afrique bakende kovanda esika bato moyindo bayali mais soki bazali kaka na mboka ya bapoto bandeko lokuta na bango makambo ya lokuta o nzambe ya kimvwamvita oh akufaki asekwi après 3 jours lokuta na lokuta ba histoire bango moko ba inventé soko tali bilongi ya bato mwindu ozango mona kaka jondike kakeko ebetela bango bilongi mwindu bazango ya kokosa bato bino mokanisi ba congolais bazali susu ba congolais ya deuxième république bazoba o boko ya kokosa bango na ba histoire ezangi tinda nzambe ya kimvwamvita nzambe ya bokoko botika ba bilongo pamba ale katuka tozalaki na yango na bandeko babolingo mpona kopesa na bino babanzi ete bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokoyebisa bino bamakambo oyo tobombeli bino mpe tosengi na bapaster congolais nyonso bomeka kosala bareunion mpona likambo oyo mpo ete bakoki kopasola bible boye te mpe boyebisa na bandimi e danger nini ezalaka na moto oyo akoki soki apasoli bible liloba ya Nzambe mpe danger nini ekoki kokomela ye il faut bareunion na bosala yango mpona kokebisa bato oyo mpe bakozala na ide ya kosala likambo ya bongo bakeba mpo ete babimiselaka Nzambe bapake te oloba ete yo ngai moto ya makasi obimiseli Nzambe bapake keba Nzambe akofieta yo olinga te akofieta yo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango na bino oyo bomesa na kozela merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumel nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelnini.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dossier te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo